Voilà, peuple congolais, bonjour, bonjour, biscanos, vos amis, bonjour, bonsoir. Moboudel Nabino, il y a des bonhommes greffier international et à peuple, mon conseil peuple souverain. Le sako, biscanos, vos amis. Bande konangai, peuple congolais. Tu éviter ceux qui basala, l'air mon ami tout n'a pas question, bonjour, hein. L'air mon ami tout n'a pas question, et belé n'a mis tout n'a pas. Ceux qui basala biso, ceux qui Dieu nous a fabriqués, avec quel genre ou quelle sorte, il y a module. Quelle sorte de moule. Oyo babimisa biso. Namukilio, vraiment, peuple congolais, Namitunaka, vraiment, il faut automituna la question est belée. Est-ce que tu as vraiment battu? Ce que tu as vraiment battu, avec tout ce qui se passe dans notre pays, na mabele na biso, na mboka na biso, oyo lelo tokomi lokola bapaya. Tokomi bapaya. Car la tête comme ba vrai bapaya bandeko na ngai. Réveillez-vous, dis donc. Bola muka. Ce que biso toya kolobela bino mbala na mbala ba makambo oyo. Ya mboka na biso tolobaka ngo teke na ndenge ya ba blague. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Yango wana à chaque fois tant que les kaka to remerciera toujours batu oyo bazalaka na biso. Batu oyo bazali ba consciencieux. Batu oyo bazali ba vrai patriote. Batu oyo bazali les vrais amoureux du pays. Batu quoi Marius Bayende Kombelengi moto yo aleki bibende ya tous les Eiffel, Antonium et consorts na valeur. Merci beaucoup na moto lokola Bokechiwa Yambo, général de Gaulle, prophète de la nation. Merci beaucoup na moto lokola commandant Yeso ya Eunice Banz. Merci beaucoup na moto lokola Mongala ya maman Brigitte Mongala. Merci beaucoup na ba maman na biso Déboulonné ya Déboulonné TV, Maserati Kipavita, Kenny ya Musoko, Maman Vero Kelani, Suisser, Maman Béatrice Lokwa, Maman Lydie 2000, Pauline Bange, ba Maman Ebele Oyo, toza ko bundana bango, bitumba Oyo, ba Maman Pierrette, ba Papa Ebele, toza ko bundana bitumba Oyo, lokola ba Bob Mabata, ba Axel Niwa, ba Bolanga la Miyake, ba Arbenzia, ba Petit Willy na États-Unis. Boza ebele oyo toza kotanga bino mbala na mbala na bitumba oyo parce que bitumba oyo ezali ya batu ya valeur, ezali ya ba n'importe qui te, ezali ya batu oyo bayebi kopesa mboka na bango valeur, baza koluka na nzela nyonso mpona ko récupérer ce qui est leur nation, leur pays. Voilà, donc bandeko na ngai l'air moko kanda izali, mais toza komela yango kaka parce que toza koluka nde ba solution. Trop c'est trop bandeko na ngai. Bozomona ke peuple congolais yango tolobaka na bino oyo quelle sorte ya peuple. Quelle sorte ya peuple? Peuple ya modèle nini? Basala bino na moule nini? Hein? Moule moko existate na mokili. Ndeo basalela bino. Quelle inconscience! Avec toute la dangerosité du monde, il y a ba menaces où t'as partout. Ba menaces où t'as partout na mokili. Avec les enjeux
politique, géopolitique, stratégique et tout ça. Vous êtes là en train de regarder, d'observer et de ne rien faire. Toloba, bozako sala ata effort mon côté, bien que tout ça ko fungula bino ba masolo nyo soningi zako sama na mukili. Siko boyebi makambo izako sala mate. Boyebi sakana, boyebi sala l'exemple ya pays moko na monde. Ezala en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Oyo soi-disant président à peine azawana réeli na ndenge ya moyibi ya lokuta mboka yo mutu omi bimisi olobi ke ozali mokonzi ya mboka obungi kaka boye na ba seconde. Un président qui disparaît dans la nature comme ça a préféré qu'il n'ait pas voyage depuis les 6 ou les 7 avril dernier. Bossa la comptabilité. Bossa la binomo comptabilité tile loyo. Toyebi esi gazalité, toyebi esi et loko ni nazako salate. Mais le pays est dans danger total. Le pays n'existe plus. La République n'existe plus. Un vide quasi institutionnel où il y a Salamanam Tenamukil. Hein? Bandikonangaï. Tolo belabino na langue nini pour comprendre makambo que nous sommes face à un danger inexplicable. Mais ce qui est clair, Cécile Abimana le Sako. Merci beaucoup. Ce qui est clair, Bangé ou Salama Mikolo, vous, je ne sais pas si vous le savez, ou vous jouez l'ignorance, ou bien Kakandenge Basalabino. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est bino tout beaucoup mina bino ba gaulois, beaucoup mina bino ba warrior et bobi nakabinaka, boyembaka yembaka, plein à plein et point barre. Bosuki kawana. Mais mboka na bino zako kende bandeko na ngai. Banger oyo ya minene on atangeli bino awa. Boyebaka ba américain. Oyo baza sikoyo, ezate oyo bazaka ba autochtone. Boye ba pe ba australien oyo baza sikoyo na Australie. Eza ba oyo bazalaka ba autochtone te. Ba Alaska kuno ba nini. Eza ba oyo bazalaka ba autochtone te. C'est ce qu'on veut faire de nous les Congolais. C'est ce qu'ils veulent faire de nous. Bazaïrois. Ils veulent nous déposséder notre pays. Ils veulent nous arracher notre terre. Balingi, mabele na biso, mais balingi bisote. C'est ce qui va se passer dans très peu de temps. Soki biso moko to télémité, soki biso to lobité. Soki biso moko to bundité. Un peuple qui ne veut pas se battre pour lui-même, pour son bonheur, pour son pays, il n'y aura personne d'autre. Il n'y aura pas un autre peuple qui viendra se battre à sa place. Le peuple congolais, tout ça que l'on sabi non a n'engagé ce bandit qu'on a. Boye baki, banger au ezami kolo. Boye bitinani Félix Abungi. Félix Abungi parce que asali oyo mama na libakala mama na eyoma oyo ke jamais de la vie moi na mboka ko sala yango. Contre Mboka na Yemokopé, contre Bandeko na Yemokopé. Félix, c'est un danger public, un vrai sorcier, un diable, un fils du diable. Ce qui vous a dit Marcelo Oyote, Bandeko Nangai, ce n'est pas pour rien Félix Abungi. Pour à sali haute, naïbité sur haute trahison, plus que ça même. Vous vous rendez compte de cela? Félix qui disparaît dans son pays
pour rentrer clandestinement en catimini à Keïna, Rwanda. Parce qu'il a reçu des injonctions l'obligeant à aller au Rwanda. Pourquoi? Parce que bah deal où il y a signalé, deal obscur où Bungana Bengaka est obligé à aller au Rwanda. Et depuis ces jours-là, depuis les 6 ou les 7 depuis le 7 avril dernier, à Kenda Rwanda, pe azonga li susute, azako telengana ko yenga yenga, je ne sais où, pour na nini, pour na ko éviter soni wana, na ko éviter ka yebina no réaction ya peuple té. Bolimi samay. Ayebina nos réactions, il y a peuple congolais. Mais, bismoko peuple ango, ceux qui ont peuple, ceux qui ont une portion de la population, parce qu'aucune réaction de notre part, aucune réaction de la part du peuple congolais. En tout cas, je vous demande à tout le monde qui me suit, bino bato bozo la ngai awa na greffier international officiel, na direct qu'on a au salaire à Facebook, de le partager énormément, de le partager tous azimuts pour Bato Balanda. Banger Oyo, ils a pas battu. Si on a tangué les États-Unis, on a tangué les Australie, banin. Boye Baké, le seul pays dans le monde, le plus riche, c'est le nôtre. Le seul pays dans le monde où azana ba minerai ya sorte nyos, où azana forêt ya kusakanate le forêt équatoriale, où azana epale eau douce ya munene ya kusakanate ezana mboko na biso makambo belé ezana mboko na biso ke na bamboka mususu bazana ngote. Qui va vous laisser ce pays là? Qui va vous laisser? Et surtout, nous sommes entourés bamindelo ya mitema mabe banda bayana système yako botola bato bamabele na bango bakotika kabiso jamais bato américain anglais français allemand et les autres canadiens et les autres bakotika kabiso jamais tranquille. Peuple congolais, tu sabino ndenge na monoko nini banger o eza sikoyo ezali banger moko banger stratégique, très stratégique, banger moko politique et géopolitique ya minene ya niveau ya likolo o balingi bapeta na biso sikoyo ba congolais parce que bamoni ke coupe na bango et c'est vraiment, il faut gagner plus, plus que ce qu'il demande dans Kata Mabele, dans Kata Congo. Donc, il y a un moni, bateau yoana, nous l'attendons de délai wana. Vu situation na bango, vis-à-vis na baris, n'enge bazako bunda babitumba na bango, n'enge bazako wela na Afrique. Boye bake, Américains ne se sont jamais vécus. Les Français, ils ont un danger. Bayebike, parce qu'ils perdent le Niger, le Mali, le Burkina Faso, les le Sénégal et tout ça. Les Français, ils sont dans la même situation. Alors, bango, bango, bango politique, ils allaient le cola. Ils sont derrière. Ils ont contribué. Ils ont contribué au malheur du peuple congolais en laissant Félix Tshisekedi comme s'il était quelqu'un de normal. Comme s'il était quelqu'un de normal. Oyo, qui a coquille, a dirigé Mboka Mounene le Congo. Mais a dirigé Yangote. Azapeko diriger Yangote, a ko diriger Yangote. Bango, ba cautionner les Cambouana. Oh, il y a Félix Tshisekedi, azo mabele na biso, a kabango et pas na bango. Mabele na biso a commencé par l'Est. Et Zaya Kokende. Nazo rappelé bino, à l'époque de Mobutu,
avant de faire payer à Mobutu sa position stratégique et politique, ils ont tout fait pour faire exporter la guerre de l'Est, la guerre du Rwanda, la guerre entre Hutu et Tutsi, qu'on exportait en Nakata Congo. Bah, ça là qui yango, nanko, bah, exporter guerre Rwanda Nakata Congo. En demandant au maréchal d'accepter les Hutus comme les réfugiés fuyant la guerre de Paul Kagame au Rwanda. Et avec des armes. Avec les armes. Opération turquoise n'est pas bien. Opération turquoise, le français. Bango bakota. Bon. Exporter. Hutu Rwandais battre biso na Congo. Et coquité. Maintenant, c'est quoi? Ils veulent récupérer tout l'Est. Nord Kivu, Sud Kivu et le reste. Balingi va récupérer à nous. Et il faut à tout prix, Félix Tshisekedi, bakor obscur, Oya Signaki, avant Bapé, ça y est, pouvoir sans pouvoir, au Bapé, ça qui est, il y a 5 ans passés, il a déjà signé, il a déjà posé des signatures pour Kaka, au retour, yé, à ça, la végétaria, il y a qui soit disant président de la République, nako tambola, à bomba les torses, sur des tapis rouges et en faisant des voyages inutiles qui ne produisent rien du tout. Mais l'essentiel est là qui pona Ezalanengewana. Cette famille Tshisekedi, c'est une famille abominable, diabolique. Bakaba Mboka na biso déjà. Avec la sorcière Malata. Na papa na bango. Babanda trahison banakala. Mais oyo Félix Asali. Ninga kei Rwanda. Et puis Tileloyo. Aza komona na te. Mais aligné ya komona na biso awa. La date est le 28 avril jusqu'au 1er à Paris. Et pas y a l'ingo yako là. Et ceci, pour nous ratifier encore, l'accord diabolique, nous allons continuer à céder Congo. Sur les injonctions toujours, il y a Américains, Français, les autres, les Canadiens, les autres. Les Anglais, surtout les Anglais. Alors, on a mangé au Yamikolo yo. On a mangé au Yamikolo bande konangai. Injonction au bazopé sa tata, bazopé sa Félix Tshisekedi. Parce que il est mis sur un siège éjectable. Donc, on l'oblige maintenant de faire n'importe quoi parce qu'ils doivent profiter de sa faiblesse pour faire signer Makambutu et que Félix, bête qu'il est, continue à signer. Donc, à Kobima, Kobanda à disparaître, Kobima na yazo ya Kobima na à Paris. Yangona tout ça ko belé là na ba Congolais nyos. Ba vrai Zaïrois. Hein? Batu oyo baza déterminé, batu oyo bazali ba vrai patriote, les amoureux de notre pays, du Zaïre. Faut qu'on nous télémelaye, qu'on luka par tous les moyens, nous savons qu'il sera protégé et que sécurité vous allez makasi, mais nous vous demandons à vous tous les véritables Congolais autochtones de descendre à Paris entre le 28 et le 1er mai pour que ces gens-là puissent nous entendre. Même s'ils ne veulent pas nous entendre, mais ils vont les entendre quand même. On a su quand même empêcher la décision à mener. Bon, mais là, on a eu pendant la Sabino. Et Zalike n'a pas enjeu wana. N'a pas enjeu wana. N'enge ba déposer d'aba mboke belé. Na monde ba États-Unis ba botolo on a ba autochtone biso pe balimba sala biso ndenge wana. Congolais ne sera plus autochtone dans son pays, dans son propre pays. Congolais doit déjà savoir que il est considéré comme étranger
dans sa propre terre na mboka na yemoko yango moni baza balingi ba panza biso. Et Félix est là pour créer la division totale, tribalisme, népotisme et tout ce qui s'ensuit pour nakaka à diviser biso parce qu'il a joué rôle oyo ba pesaye rôle oyo ba pesaye que à continuer ko sala yango pour à permettre na ba vautour wana na ba démoniaque ya mindele oyo baza kolinga ba botora biso mabele espace nyoso wana. Pourquoi? Parce que la richesse tout dans yango yango tezali ko faire révolutionner le monde yango tezali na base ya révolution technologique nyoso mokili et il faut déposséder biso ba botora biso partout wana et pour faire ça bon monique kaka epana biso peuple congolais ole to lamuka parce que Félix akendaki kuna le akendaki na Rwanda akutanaki na ba Bill Clinton Bill Clinton au Angleterre wana nani Nicolas Sarkozy à France nakanisi au Angleterre pe azala kuna nani comment Tony Blair et les autres parce que bagi au pesa ba dernières instructions à Félix oyo que il faut saler la bango avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire quoi? Balingi boye un makambo sur la Palestine grave, plus grave encore makambo sur la Palestine Israéliens, Juifs bango baza ko déposséder na ba Palestiniens mabele na bango nyos bande de Gaza il faut vider yango complètement et toute la population de Gaza Palestiniens barabouana décision oyo bango balingi barabouana batinda bango signer déjà déjà contact na Félix parce qu'il faut batinda bango comment est-ce que dit ça encore renvoyer bango tout ko installer bango na Rwanda ko installer bango na nini na Rwanda. Ça c'est un. Et Israéliens baza ko tenir na yango po batinda bango na Rwanda. Paul Kagame le azali a complicité na bato wana parce que yende mutu azali les petits diables qui travaillent pour eux. Yem taza ko pesa bango tout. Yem taza ko sala tout pour que makambo tout wane koma concrétiser. Donc pour les Israéliens bazoa bakoma calme bazoa mabele à Palestine mobimba baza obligé comme solution Paul Kagame Assane Dimele ki bango ke bato wana installer bango bakati ya Rwanda. Qui dit Rwanda? Na Rwanda il n'y a pas de place. Mabele oyo bazozo na kati na este wana oyo Paul Kagame azolinga récupérer na Nord Kivu, Sud Kivu nde bakokotsa siko peuple bakotsa siko yo peuple mususu na place wana. Donc na kati wana Palestiniens. Vous vous rendez compte de cela? Palestiniens baya batia bango wana. So batia bango wana. Donc vous avez la place oyo ke biso to bana ko perdre au fur et à mesure nini race na biso bana ko limo malembe kandenge wana. Et dans l'entretemps wana izali na wana niveau problème oyo manger ya Israël pona ko expulser ba Palestiniens. Bon siko Angleterre bango pe kuna d'Angleterre bango pe kuna balobi non tous les demandeurs d'asile politique bato tout oyo balingo baza ko senga asile politique en Angleterre parce que bango monique ça fait de trop na mboka na bango tout le monde bato tout ya mokili bazo ke ko senga ba asile kuna surtout bato oyo ya est ya Europe hein ba musulmans oyo ba est ya Europe et tout ça na est ya Afrique ba musulmans tout wana bakendaka kuna alors ba sengi ba signer d'accord bon monaki il y a quelques jours là peut-être 48 heures
les familles Paul Kouagame, Yewana Kenaki, Kokutanana, Premier ministre anglais. Pona, ba ratifier nenge Parlement la bango endimi sikoyo liboso tango to batuto telemelaki ba boyaki Parlement boyaki mais Parlement la bango ba accordé bandemi décision wana ke à partir il y a le lobby et les jours qui vont suivre ba ko tindika ba demander l'asile nyonso o bazakuna ba ya na Rwanda ba ucha bango wapi. Et pour ça, qui va gagner? C'est Paul Kouagame. En confiance et en argent. Plus d'un demi-milliard d'argent. Oyo, bazako accordé, si décider, couper ça na Rwanda, na Paul Kagame, na Rwanda. Pour la situation, bande konangai. Bozo mona teke tous les pays ya ba mindele wana. Bazoya Kousoumbelande Congo. Ceci aura comme conséquence que Tokokoma mélanger na batouana. Tokokoma mélanger na ba étranger o yobisu to yebite bazala ba culture mususu ba ko memela biso pe culture mususu ba ko memela biso makamu na bango donc et puis batouana boyebi ndenge ni ba machaka. Et pas nyoso ba komaka mo bulu ezalaka. Bino bokanisi vraiment que ba juif malgré que bakozwa sikoyo ba palestinien ya Gaza batindi bango na kati ya Congo et ceux qui ndenge wana parce que ba palestinien ndenge to beli bango ba ko continuer bitumba na bango po bitumba na bango ezaka pona mabele na bango alors boye bake mboka na biso soki na kokufa soki to telemité bande ko ngai mboka na biso soki na kokufa banje eza tellement minene ke banje wana eza tellement minene ke ezo senga ke yo na ngai na ye biso tuto sangana to telemela makambo yo bazali ko ya ko installer grâce à Félix Tshisekedi bakoya ko installer biso ba population ya bato moko oyo to yebite yango moni Félix azo ya na Paris yango to obele la bino boye ebele to kutana na Paris pour la côté mais la Félix Tshisekedi azo ya wana pour la renforcer ba signature na ye parce que bato na mususu ba personnalité politique diabolique wala bako ya bango tuna na France wana donc bandeko na ngai il faut to téléma parce que tozo comprendre te na ba congolais bozo mona bien que nous sommes menacés, notre pays est complètement menacé. Mais Bino Bozaliwana, vous ne réfléchissez à rien. Bozakaka, na ignorance totale. Bolingi ko sala eloko mon côté. Bozo trouvez tout normal. Boyebikaka, kokene na ba concert. Oh Bino ba Gaulois, oh biso ba warrior. Hein? Ceux qui m'emboirent, ceux qui nini. Et vous arrêtez là. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Même beaucoup à la bino, quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez comprendre que quand est-ce que vous allez reconnaître que votre pays a une valeur ajoutée incomparable na valeur ajoutée na mokili mobimba. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Voilà pourquoi na oseton na loba na bino lisusu parce que Félix aza mutu tego boko tika. Félix c'est un démoniaque, il ne changera pas. Lui il a déjà donné son âme au diable comme on dit. Donc yé na maman na malata bandoki minene bandoki moko ya kosakana te bango balobi le pouvoir sans pouvoir ou rien du tout na ndenge baza na mbongo o baza ko yiba. Vous vous rendez compte? Est-ce que possible mona mboka tala Sénégal ba jeune des petits jeunes bana Félix abota bango ba 44 ans bango wana balingi mabele na bango tala ningi ba botoli ba pouvoir ba botoli pouvoir na mutoyo France
implantaki imposaki na kata mabele na bango Macky Sall tani ba botoni pouvoir wana et les loyaux ils se sont décidés à changer complètement, à faire une rupture totale avec la politique dépassée et à reconstruire mboka na bango. Mais biso tout le monde a nyonso tout pamba bamboka lokola Niger Bamali batutu wana ba Burkina Faso ba jeune talani ba reprendre bamboka na bango. Mais biso tout ça komona tout rien zéro tout le monde a kaka ke to continuer na ko sakana to continuer na ko sepela tout la tabila ba tout ça la nine. Mais qu'est-ce que vous allez gagner dans tout ça? Y'a mon biso tout le bana bino peuple ya ndenge nini. Allô? Ya merci Meti. Voilà donc bandeko nangai tout le bana bino peuple ya ndenge nini. Quelle sorte ya peuple êtes-vous? Mais y'a on a donc bandeko nangai totelema la Félix. Félix c'est un démoniaque. Félix na maman na malata ba démon. Félix na IDFS na IDPS ba démoniaque, des voleurs, ba miyibi, talaningi banda a gagné l'élection. Nandinga moyibi, nandinga ba tricherie, il y a fraude massive. Tala. Et là on dit bazo sala. Tala na parlement. Parlement, il y a ba corrompu, ba corruptible. Parlement où le parlement le plus corrompu du monde. Bazako wela la ba poste. Ti lelo bazako wela ba poste. Bazoyi ba bambongo, les mêmes bateaux bazoyi ba bambongo, bazako se cramponner quand na ba pouvoir sans pouvoir wana, bazala kaka wana ba continuer ko yiba bambongo. Parce que bango tout ba yebike, ce sont des criminels. Et ils se partagent l'argent, il y a pays kaka entre bango ba criminels. Bino bolingi, botalaka botekele bango mokili bolobike, mokili wana ezali, ya bango, ya bisoté. Vous vous rendez compte? Donc, bandeko nangai, botelema, parce que mutuluko mboso akotikela bino tante, mutuluko la batu de kiobo akotikela bino tante, mutuluko la ba caméra wana tout ça, bango tout ba ventiler, ba voleur, ba criminel, bango bato wa bomisa bato na est, bango peka bato wa bomisa bino na kisasa, bango bazako tondisa ba compte na bango, bazako garnir ba compte na bango, ba mbongo bazo yiba mbongo na bino. Donc, bandeko nangai, mais c'est vraiment malheureux. Il y a peuple moko rancard. Hein? Peuple moko vraiment, tu éviter ce que tu as dit. Hein? Non, tu as idiotie yandingo te na peuple yaboy. Non, tu as imbécilité yandingo te na peuple yaboy. Donc, totalement, entre le 28, dans le 1er mai, faisons quelque chose. Nakata Paris, bisogna surtout quoi péché Félix Oyo, Tshisekedi, Dimbondo Sabi Carbonate, un voyou de la politique, un tricheur, un criminel qui a commis des crimes abominables. Il y a bomba wazalendo, il y a bomba tout le monde, il y a kanga bomoni de azo bomba naba politicien na yemoko, bozako vivre en bozako monde. Mais bozo zongo kaka ndenge wana. Bazo sala dit n'importe quoi, mais tant que bamoni bino bozako se lever te, bozako tombola misabité, bozo réagir te. Mais ils vont continuer à commettre des bêtises, à commettre des crimes. Donc bandeko nangai, il est grand temps totalement bandeko nangai, partagez cette vidéo, bozwana bino, bobenda bino batutu bobenda ba direct au salaka, bobenda, partager yango, donc il vous allez bien, parce que peuple il faut tellement. Félix se permet de prendre le luxe de venir à Paris, pe ayamba, ba Congolais, ba con, tu es déjà que akoyamba bango, ba côté à Bercy. Et puis ba Congolais pe ba kende kuna pona ko applaudir mutu azako mutu oyo azali ko teka mboka na bino, mutu azako teka mabele, mutu azako yiba ba milliards ya mboka na bino. Mais il y a toujours des cons, il y a ba Congolais oyo ya ba tribalistes. Now il y a ba fanatiques aveugles, auto benga ba talibans, bangona ba kolinga ba keleko sangana na nini na salle mo bazu côté à Bercy kuna, mais biso photo télé là bas bandeko na ngai date wana du jour wana le premier
tosengaka bapiti jomongo bazoro bilen bafranci matumuna bosenga na bapréfecture bamarche ou bien bamanifestation moko statique ya minene na baplace wana tolobi nani na place de la nation na nini na Paris totelema wana totelema na makambo oyo tokoki kose laisser faire te. Trop c'est trop, trop c'est trop. Donc bandeko na ngai nasuki awa mpona lelo partager les directs nasuki awa mpona lelo en tout cas le sako babande tuto balandi ngai sans oublier Maître Nzube, Aigle de Kawele, Lilo Miango, les grands journalistes, sans oublier non plus Clément Likele, Fison Kamba, Roger Bamokande, Bale Nayo, Jean-Louis Mundele Bangandi, Mibaramo, Enzoni, Tozo Zelayo. En tout cas, passe des bonnes vacances et pas au Kendaki. On est ensemble. Merci beaucoup. Le Sako, na mama Didi Asuta, Babolongo Yinda. Voilà donc, na ce qui est là pour aller en tout cas. Merci beaucoup, Izema Tumona. Yayo Angona. Merci beaucoup. Sans oublier non plus, Paulé Boanga, gaz de gaz. Suisser, Petit Nangaï, Pone Boanga, gaz de gaz. Partagez les directs. On est ensemble. Merci beaucoup. Ingeta.